émission na ma campagne. Mais on a appelé la poste parce que na toi qui appelle mon gars bengai pas mon na kene vraiment na éviter na tout na non. Vous avez pas problème na batu. Pas problème na batu. Eh na problème na batu te. Problème na batu. Ils ont les la ngai ça la ngape passe. Na toi qui appelle mon ma bengai awa na ko na kene kuna. Mutabenga kiyo. Moi benga ngam. Okina ndaku na. Kena ndaku na benga ka qu'est-ce que na popo émission. Na ki kuna makambo lobi na ngapo mais c'est pas singa tamu ke to sali nga passe. Alobi nini? Na ko rappeler kombo na ya Zuna. Ya Zuna. Wana na ya Zuna bien. OK. Ayamba kingai abela ngai na yamba ko lisusu na émission T. Alobi ata na posa na ngai na koma. Donc nani jinisa ne privé. Abido ali kutu te ngai na yamba kayo. C'est non bien. Bien ya Zuna bengi yo. OK, bon mona ni na ye. Après émission yamba ngai te comme journaliste ne privé. Mais pour ça sinon on a comprendre été ye vina ngo tika ngote. O yamba ngate pona nini? Ye moi si écoute ça maman prophétesse c'est le kuta. Après ça témoignage le kuta. Oh, moi si d'abord ko ça théâtre. Oui. Pas mbala moko après ça témoignage comme maman prophétesse. Makamna bango mtola ndelanga ça te bango bango landela ka ba via bato. Na bien pour nini? Oyebi Joana yoka na bisono maman. Joana nga nazalaka na ye to banda ko travailler ensemble. Baza batu moko boye balingi soko za pembeni na ye balingi te batu ba évoluer. Batu baza pembeni alingi te ba avancer ba ke liboso. Nga na tala naza responsable, naza na mwasi, naza na bana, naza na famille. Na ko fona bato lolinga bongo te. Na sali chemin na nga, na kutana na ba massa na nga ba HD Maleso. Ba bisinga ya vie ya na bonicité. Moi mobile na vie faut kobunda. Neni okoko fona na bato lolenge oyo. Ofa na bango OK liboso d'enfant na bango neni. Ba vena nga ba vena ba moto, ba pesinga conseil. Même si mon condi junior, momo c'est na lemba. Aibi singa mwana mwindo. Ndo za boko ovana na bato lolenga bon te po bana ko mona ba art ya bana ko poser pananga. Mais lelo sikoyo nga na osali na osala vie na nga. Bako évangéliste mwana mwindo. Nga ngalo ba ngo nga za bu. Musa na nga ona osala na tangela yango. Papa nga bisa mbongo ebe pour taxe na zate ke ba journaliste ko bazaki sasa bazaka azaka pour lokola ba ko na ba fali azaka pour nga za pour na tunisa pour na pour na mututé. Nga za ya mutu nyonso o ya pour na makamune na se ile musala nga za pour na journaliste donc nga za bongo donc nga format pour na bongo c'est pesa nga ta mukete sala nga bien président Zuna na mwasi na ye ba loba kiminga lobi mbongo pesa mbongo na to sala émission bien na bosani pe omoni émission to sala omoni bango lokola bazolandela kaka ngai omoni émission to sala mama ba osanti na ko ba vérité na bango nyonso lo bangelo kote boniko loba ko papa pe na bosani lo moko ebisaki ngai misala nga vraiment pasi vraiment alobi na ngai ke soko benga na émission na yambo na nani te peste to nga na yo na yamba yo privé na kati ya ndako na ngai après tant to sa bongo na sa lokolo osimbi nga na banda ko ganga posa na ko selo o violer ngai pesa nga mbongo tele alobi yo so to to sala émission benga yo lokwa donc privé na kati ya ndako na ngai na benga yo apota na obengo kuna na ganga na ba o violer ngai Pour sambela makasi na ebiki o mosa nzai makasi oza évangéliste pour sambela makasi o mona bato ba luko makasi maman merci nzamba pambola yo ba fia boye baza ebele te so ozalaki na besoin ozalaki na pressé to lokoso mbongo olingai kosala o bango batalisi yo namoni vraiment nguya molimo santo Saint-Esprit za kati na yo oza mutu oyo osambelaka nzamba pambola mais batu o nyonso bazoluka basala nga mabe bazwa ngai te ata yo yebisaki ngai te soki ezalaki bayebisaki mutu mususu mutu ana pa nga olonga ngai te mais bango lokola baoluka ngai lokola baoluka ngai nga na likambo na bango te nzambo nga nasambelaka butu moi o bango baoraisonner mpo na vie na nga rechite oyo baoluka mpo na nga bakozela mais émission lelo mama bakosanti zela non mama so na fanisa ki opona na tali so vinengeza
Mon papa ndala bosi akoli. Akumda mukolo. Kumuna te papa ndo mona loba wana. Asama kwa mukia tia mutima ba tension yo kwesa papa biso to zangi ka bolo kwa baje. Ngamba ina ngawo tika blue ana janvier. Oh oui. Andi une facture voilà. Andi une facture tout a baissé l'eau, a déclaré tane l'eau, tenyon so tika. C'est quand même bongo hein. Tiens eka mona possibilité obunda. Batu mususu komona asali so ba aventure hein. Achoze makimi. Mais ya ndimi nanu makambo mususu te ndimi aya apeso makambo po ba. Ndimi tu ndimi nyosa boite le côté. Oui. Mais ya malamu ezaki parce que papa kimia. Papa sakoli. Moni biso so zo loba bato zo ganga na to tia makelele oyo ka biso zo loba ngasa ki bona zaki bo. Ezaki kala sikote. Sikote sakoli akomdi amukolo. Tegala ye mon banoko na biso batikala mibali. Eza noko oyo na noko na biso Rémi les banquiers. Ouais, batikala mboka. Im batikala mboka. Yatika na mboka. Papa nini? Rwanda tombé. Ah? Uyuba basante de. Yangoyo. Oh. Rwanda tombé. Uzumana base. Uzumana Rwanda sukuma deze. Uzumana lokule base. Uzumana. Nana. Wala ngakulusu. Oya ngaba ngungidi. Oui. Nebi ke bozo tumbisama mingi. Nebi ke belé bazana ba malade. Nzamba otelisanga mama moko olandanga na ministre azozwa guérison. Et si ko vandi na ndako loba nzamba otalisa ngai o nyoso ale ka même mission nzamba nga moyibi la TV na mela mai wana ko zwa réussite nzamba lola nzamba asalela kanga bikamwa nzamba atikaka tengana kelela nzambe wana aza capable ya kosalela pe yo mto vandi na ndako ozana ba problème ozana makambu oezo lekela yo maele suki yo oloba ete nzambe na ngana komi na suka zwa numéro na bande benga ngai après émission problème on a problème kobota on a problème finance on a problème nyoso benga ngai okozwa biyano na yo benga ngai okozwa ba guérison nzamba lola oya kosaka te nzamba asala grâce ngai nakosa nzamba alobelaka nga maloba eyakanga na limese abengi nga o jeune yaka na mono za na milieu mabe na milieu mabe ya nini o azomona nga fude gaga Wana ko ko basanza beti bamuntu so basala nzambe te bien mabe mazama mpe bazali ko tukuma deja bwana eya na mwana mobali moko na mito kaka ndenge nazoteya boye aza na ba problème azozwa guérison kaka sikoyo orenda boloshika balabalabala nzambo akosanga te nzambo azala so nga na lobi ne likambo asali te tosala pena un mois tosolola te nzambe wana aza capable ya kosalela yo moto ozolanda nga na minute oyo nzambe wana aza capable ya kosala oyo eza baposa ya motema na yo eko na ngai yo mitungisa mimoma mabota omituoloba nzambe azyo makambo mabe ya seninga omontema te mais nous souhaitons yebisa yo ko izai histoire mulai ndimuna yo ko na poto pona ye ko ye mwasi ba ko keluka msam sude akomo ko tamaka ako sala batu ye ba prophétesse yo moni ba prophétesse onye so mona ba kishasa o ko bando ta maboka batu boye yo ngango bando te mona kwen mona bonso no kwen mama prophétesse ngala ngai tina ba tini lino la grega ye mabe no rubango yeba ye suka na yebusala mabe mais ça tout est ça bien qui ça bon tout est consulté bon tout est l'église moi biso na mboka noko tika mboka eza lelo te biso so ka meka osala mabe yango bazuka kagana mnona yo umba sa lungala ya kana ngai ko to ngala za fude gaga asibiki nga fude gaga na za milieu mabe soki on esu na moyo olobi sunga msela nzambe na buzu to la sokela yo yeto senga bandoto na lota mabe mikoro na otambra pam ngala ba ki ndeke kuti na ndako yo comprendre ngala za ndoki na leli na solota si moi mudalele solota et puis na solota nini bondo to wala tabalo na loti na otambra ka ngamoko na otambra na okuta na bato sike bato na somona sike bandinguna ya butu papa la lo solota zo tambo to kana bato silika bongo isili bongo kasi za bandoto na eza bandoto na mais puis en botere na makambo bien bizerana tukente tuzonga matambo za bandoki ngamona uza bongo mapekoshe na kangi na kunzini azulia pilipili na lipa pilipili zaki pretende ke komi etretaka eza maladi ole pilipili na lipa ya bestoma na longo sini nzofo beladini nzofo sana lezo papa ukiwa bona na kisuma kambo zotima momba le 30 bayotika biloko
Mais yo te les 30 ans. Oui, mais ça me tout. T'es na quartier, oui, ça me tout. Hein? Bah oui. Mais affaires que nous sommes ici dans le quartier à Zobala. Yo moni mboka. Bah vous Yo, oui, yo descend mon enfant. Nana bote te dans ça na. Ba de nyusu ba te misu. Ba yiba mwana papa pour. On y va dans le salle, ma baille, ma nini rosette à balle. Na bambo grenade. Et ça dépend de vous êtes. Mais Dieu m'a dit bonjour en boka. Après les balles yo yi. Ojika yomo. Otika lembo. Hein? Otika lembo. Ah la mélodie mboka na La mbala. bien, masanga mona amina na kwa koto les apes bien. So za mketika. Kana kwa. Bwana ilate no bwana wako kusipote uti. Oh mala, otika na Ngela papa. pipi lisuna lipa. Ah? Ngela su pipi na lipa. Seigneur Jésus, pour que nous nous amène na qui capable. Ba ko iloko le sine. Dikata yo. Hayamba nga sute. Ne bati makamni ba yebisa ye mobali bango mo ba pesanga. Faut comprendre maman, il faut comprendre. On a la vitesse, on a le monde de vitesse. Donc il faut changer ma solo. Na ko changer na me fona yeba na sala nini ba mo mutana. Maman, oyeba outé parce que tala na ba nobeta so makamezanga tina wana. Ozali kuna osasute. So est-ce que ba tio o bango ba fungolela yo, est-ce que ba otika ngo kaka? Mais faut bakanga ngoti. Ba wengi wana. Kopa to vibrer. Ah de l'opessinga de makambo. Obike jiken biloko yango yo zwa. Te na condition mo dikate. Wa mutema besi kwem. Do nio kolinga pona zwa kaka. Elo maloma bazonga na pasi Te ngasko ba bilobela no wala mo ya mo. Webinga sala boye, webinga sala boye. Songo boyanga. Moni jike dalo kwa ngana na accepter yo ngana to beta. Faut comprendre que nga ndimo na ba condition mo robo. Na yo kate mwendo zana faut comprendre que toi na monde art. Mais talanga na kati ya misos. Te ngali nga bongo te. Tom si yo kanzonde nga na olingo na mouvre. Te to rosana biso nyonso me na mouvre te. Tala jike faut comprendre que nga de un alingi yo posana na ba photo na nga na téléphone. Si siko liko supprimer moté. Dede na yoksa ya zuna mutema pasi pour nga na to tambola partout. Mais faut comprendre que nga to moninga na sami bali. Ya problème na moté. Po biso na groupe to na posa ba soutien. Donc mibali faut ba ya zuwa na yo tsango musika. Ok, pondi na zabo na yebi na noté soki un jour nga na yo peut-être ko vanda pe na nzimité. Mais et là encore, mais na nzimino po yo vanda vimbisa groupe, vanda na po pesa rep bien. C'est pas na kolo. Na yebi makama bolingo ndenge ya la. Comment bolingo bandaka loka baché. Mais tant eko kota siko makasi. Et comment chiki wana nani? Nandimi nanga nyoso lobi. Nandimi nanga nyoso lobi. J'espère que yo. Ah na yoki. Ba zo na ba mal placé on a donc gérant. Mais yo pe foye ba ke yom to longoli singa pa ya zuna. Po ya zuna lelanga fort. Na acteur oyo so na zana groupe na ina pesaka. Mais na longwe po na suprême. Comme on ça ba jeter. Comme on ça ba jeter. Ah boni boy. Buzo ba onka yango moni. Ah limbisa. Na ko changer na ngapa esprit. On se fera bisous. Toké non, y'a la nanga non. Toké ouais. La nanga te. Banda ou boy. Ezaka pona groupe kanti. Allô? Oui, papa. Oh, amen. Nzamba lola mona yo, nzamba pambola yo ndengo kanisi bana bitike onga na bokola kaka. Papa na lobi boy lokola mbongo mo za mo ebele wana kota na agence te. O vira ngomba mo na compte na nga. Na numéro compte na nga. Ah, torosom lopang. Oui, papa. Nzamba mona yo. Nzamba zo talisa mambo minene pona yo. Nzamba lola o akosaka ngate. Nzamba za so akosinga to karami na ebinemi. Amona yo. Oui, papa. Nzamba lola mona. Nzamba lola mona yo apambola azongisa ebele bisike bimi. Merci.
Ah, ok. Nazotindela un numéro à compte, numéro à compte. Merci. Yazu nous allons agiter Boni, on sort la téléphone à taille au mot. Sois yoki. Nous allons agiter Boni, maman, comme ça, on va agiter. Ah. Ça 50 000, ça 50 000 de trop sombal. C'est comme tu yobi ça 50 000, tu as 200 000. C'est comme on a ça 50 000. Ah, on a bon thème. Ah, tu as le lobby. Parce qu'on a dit le numéro bébé. Ah, yazu na tika mana au moins bon wana ko. Habito suma bana bitike le pont. Biso to na bana. Ma prophète maman Ngouya. Biso maman le sambre. Mon ndiminga. Et nan dimote pour la nuit. On dit manga. Et moi c'est et ça cache comme ngam na kisaki yo. Ngam na sala ke ko sala bonté ça mabe. Au moins eloko nzambe so evandi kata. Yo na eloko nzambe. Yo moni eloko obat baluka ya nzambe za kati na yo. Za kati na yo. Tika na pardon. Ah, bona wato bete. Ouais bi kana lela. Voilà ni. Demba moi Kofi Ayemba. Ouais bi kana lela yo ya trop. Mon. Mon amour. Fuza na mato ya uyoka. Uyibi na vie. Moni vie jaka vie. Iluba mwana yo musicien moko boye. Vie jaka vie. Tango mutu moko zu ansares. Faut kuyeba comment soumiser. Qu'on se soumise. Ni kiti se baka lingala papa. Français so ni ko la olba lingala. Ta marché kasi. Uyibi tango bantai kuzanga, uyibi sanga makambuwana na bantai kuzanga na légèreté. Ya solo. Oui. Parce qu'on a eu comprendre te moi na koli. Moi na bantai kusukola na bantai kusukola azali susu yete. Na sentir que nyonso tu ya yo ekoli. Na sentir que na comportement makambo nyonso ekoli. Uyibi na libala libali zali banango bate. Mubali azali kamalanto na yote. En plus mubali azali ndeko yote. Tukuma bokuma bandego soki déjà ukumi isika moko mubali kokoma kamalanto akokoma ndiko na yo marché nda yango wana yo lobby. Lorsque vous êtes isika moko te moyi plutôt azana nu kamalanto na yote. Ozo yo kankai. Ah, et le conseil ngana upesa yo conseil gratuit eza nini? Faut que vous respectez Bukilo premièrement. Bukilo va respecter. Même yo moni shani ya biloko isawana ya mobile na yo. Sui sibi ya kukata katikati ya kupesa. Bombali soka yo yebise na telenge na yo. Aute yo sengate. Apari kaka ngasu na yena ndako ekina sana njara. Sui biloko na ye isawana ni sui sengena dia fona dia. Fona bénéficier pona mona na ngai. Ya sana na zoyibisa yo. Na zana isengu na ubengisa batu nyonso. Et puis moi si ndana saragawana moi si komitika kate uvande na ndaku uzuri puta moya kala mizingi te ubete lo mobo ya mukuse mobile linga bima boye et pression ya ubimesiri tato linga ukende pampanda usatega prete ya ubimesiri mama na nda usala ngangote mama na sala motela mabe yo zwangati ma que ton âme repose en paix ici akufa. Mais maman est venue sembler ba camarade de kima uzana ba bizu camarade de buzenesi. Suzana moi chama be. Mais ulemba. Bumela masanga ilo usekiza de mu comprendre de ba useka. Buseka nini? Mais ba useka kaka. Ulu buzana football. Papa maman za il football. Yo maman est venue yo to maman est venue kufi yo za mukete. Est-ce que moi na 5 6 ans awuyeba maman na biso za kitoko. Maman na bino ataza maman na yo kumoni kaka kitoko. Isala kanango. Nganja isawa na kati yote mais na kati yo déjà. Pour faire na benga ba camarade duranga so ba commissionnaire. Papa. Oui, uyibi te papa no yaleka. Na leka na tape ba commissionnaire de mituka. Na leka na tape ba commissionnaire na ndako. Na leka so na tape ya commission ya basi. Ah papa ba commission basi. De yo no so ya batu basi. Bon ngaba zo nga commission pa nani. Pa camarade to ngata. Azo nga football. Le tala vrai bord de miao. Ah na kutinda invitation na musika pa mandoko comme na Canada. Yaya na Rachel Mbota lwem. Maman ne Rachel na Joël. Pototi ayaka apo ya feto alinga no ya. Te na lubina kutinda faire part. Bayiba ke et puis funa basali tout ya liloba na nzambe ba usala. Ils la fête mondiale. Nzambe faut za la prompte. Tu filmango na YouTube. Tu tindi na Facebook, tina Viber.
bafilme wana nini na YouTube nde na caméra la ben caméraman aya filmer l'équipe est en TV nga kofile kaka na TV papa ibala ngeza somo makasi omoni ITB vraiment naza na sentiment belé ya komona bino na mama panique oyebi ke surtout yo mwasi na nga na ndaku azaka soki atali kaka tableau na yo aka na sentiment belé aka sentiment belé omoni telema nga mona aza fanatique na bino na bana na bongana na bana na Hong Kong oui bana na Hong Kong batalaka bino na mpona azaka moni balie na bino botindela omoni chef chef du groupe na bino baza bato na nga oyo babwaka nga nayedaka bango na bambonga ya batournage bambonga batransport obike na TV obimaka mokolo te obika bimaka jeune fille na écran mpena bimame komona boye oza mpena ser atonde meme pichu likinga na kinga bwa atondisa nga kuton ye kutu atali biso ya loba kutezala te ndela monyo pe fan na biso boye oza deja osepela omoni na boye na regrette makasi bo nana bwana fan na bino moko so alinga bino makasi Raisa Kave bon eza staff na ye omoni bakosela bino ngulu bonjour leader voilà présent bobengani te boye obike nga nasepeli mpo lelo eza occasion moko ya bien ke namoni so na lider na bino pedi nayebi est-ce que président Milani est-ce que bakosela bino ngulu olia ngulu président donc bomoni ngai panique yo ITB bomoni ngai bovandi panique yo moni ngate ITB bomoni ngate bon na koti na kati bovandi na mbio kaka na bimi pe botemelo bolingaki webi lwa ya mumba msesani so bomoni ngai ko sani ni botelemi bolingaki aboso pa mpino ngomela non président oso papa eza loi musala eza non oso babilo womela naza fanatique na bino na madame libota mobimba ya ngai tolingaka théâtre na bino kosalaka toza pena bafanatique na yo yango moneke namoni bango ti bazoleka tema naza fanatique na bino nabengaki bango tema natalaka bino na TV na Afrique bango mo eloko moko après namoni loi mouvement biso ezala nini donc nde bamona nga batelemi bala nanga batelemi te loi mouvement biso donc moni bano panique ITB za ngane mna fulaka bango ngane mna lalaka te na okomase na yo pona tia bango bolungwa tu vas me le non mais eza musala ya poza eza musala moni na bengani bango te ya banda te telema ovanda na na vali ko vali poza o melani semena so champagne show ya champagne mais au moni présent awa tellement champagne ezate ya okauka ma père champagne melelo msute ya melelo mais merci présent dans un sentiment ya komona yo pour natala ko na TV me di famille nga mobimba to lela musala oyo salaka nga komona nga pourquoi demain ouais naza mutu naza na ba chance na salaka ba faire na ngai bani mais na landa pe musala na télé nga kudini tina peso komona pour ebi komona ngai te na ebi leader zuna aux agence mais oui dans l'agence faut te foutre l'agence non hein yango wana pena on ngane na zaboye ba petso ndongo yo yebi bango za grâce na nga ata o ba ta mona na grâce na nga donc ngane na fula ka bantu donc c'est notre agence na yo et semaine après ba agence na non yo tala maka vraiment ça petso là asomba da champagne champagne asomba tant au déplacer pour tout temps tu me vois c'est ça si ma bon là besoin mbongo za ombe za 60 d'accord mais pour ça na mina moko OK tellement
Oso malanja ta dono. Yo ba idéologie na terre no ga che. Olina longolo ka mouvement A. Pardon pour ça. Mouvement za tata na. Olimisa boss. Tu de rien, de rien. Wana za mama musala. Ya tata na. Beta. Yo to mona leader o koma ga che. Non, pour ça, dans un peu de mine, on a pido. Pido, à terre, on a piné. Dans la maison, on a chamoukwali. Pido, à terre, on a piné. Dans la maison, on a chamoukwali. Na chamoukwali. Parce qu'il y a pas de pour sa publicité, il y a piné. Aussi, il y a une promotion. Il y a ça pido. Chamoukwali. Nanani. Bon, ben, c'est tout aussi. Il y a ça bango. Balukanga. Pesa numéro. Ça va? Oh, Vandandene. Gambreza. Obi ke mikolo na comprendre yo te suprême. O salanga moko boy ofandi. O tikali moko boy. Journée mobimbo la muki na kanda moko boy. Journée mso mona donc n'habité. Expliquez nga na comprendre pour na comprendre te nga na mobile to vivre na yo. To va na yo. O sa li kambo zo bombelanga pourquoi? Ebisanga ni fanatique moko benga ki alobelo mabe. Pesanga numéro ya lobelo. Ebinde na zawa nazwi message moko ebi ke sisinga na petit na sansa ko vivre na mokili yango. On a message nini wana? Demla yo bali. Hein? Dis qu'est-ce que nga penza de nini? Est-ce que demula yi pena ko bala tiki nga pena nga na bali la ngate. Donc mikolo nyonso za na leste pour la demula na bala. Non ça laisse ndé. Mais nous les bosara surtout comment nga sko il passe ni yo kaso ya zo bala. Te dis que na poso comprendre que demulai aboyanga pona buzoba na nga me nga bolingo ezalaka na demulai. Suprême. Nalinga ka demulai na mvina nga mutema na nga mobimba. Donc tinga na fanda na yo donc na kata mutema no nga na zakate. Diko za na matoite. Nga nalinga yo te. Nga na zwa yo na force groupe. Demulai azaki mobali yo nga na banda o compter malgré ba dienda ko linga par-ci par-là. Mais na ebe qu'un jour nga na to finir na ko vendre sika moko. Mais akoki ko bala tete ka ngai na ni dike. Non o fana ngai. Mais ozala bolinga mutu mususu. Suprême. Mabini nga na sali yo ebisa ngai. Nga na linga bote. Tom sunga na robala yo. Tom sunga na robala yo Suprême. Dike boni boyeko. Comprendre pe muninga nga na linga yo ka na force groupe. Bon travaillera. On linga na force groupe On linga na force groupe. Et ça problème te. Loko yo linga na force groupe. Na la soke nga na mobile. Na la soke nga na mobile na ebisi yo. Yo selo o luka nga na to yo luka nga. Mo menasenga. Na menasenga no beta o sanga nga. Dike musa. Yo nga na musa. Dike musa nelinga yo. Nalinga yo tsava nalinga yo. Nalinga yo. Na publier yo. Fin quoi. Nini? Non, publier. Est-ce que publier nga point? Publier yo. Ko bolingo zate. Olinga ngate. Loko olinga ngate. Nga na publier. Dike nga na to bimate. Maman. Yo kato yaka. Suprême. Suprême. Affection. Olinga na ombe mulai ti lelo. Na nyonso nga na osala pona yo. Basi ba mitema be O kontano na mutu mosusu. Na nyonso nga na osala pona groupe oyo. Na longa banda njili na ke ti peine ko luka ba espace na ba chaîne. No ya tongo na répétition na bandi ko nga mono na bandi ko se répéter. Ti bana ba yaka ti yo mama président to yaka. Na nyonso wana pamba. Merci. Na ofutinga shikolobelo te. Na mobali na otika mobali. Na laksa ke nga na mobali. Omeka ba photo na zaka nango na ba video na nyonso zaka nango ya bolumbu. Pona bomono na tension au monde on n'a pas bactère nyonso. Pardon papa.
namika moko kotumbola aussi c'est même solinga mutu te babombaka oma solinga mutu te babomba ngo na kata mutema yo kulo zolo balanga pena vérité visa ke chikela lingala ngayo ngani na zambo ko malinga yo makasi mais bomba ngo kolo bango te kolinga ngai to sala nga mutema pasi bébé ando ko pibe ba pibiete hein OK Quel est le sang? Qui a été dans le passé? Ah, fini dans l'autre. Ça, le quoi, il y a télémis. Il y a télémis maintenant. Baluka. Qui est dans notre land? Tout qui est comme ça. On a ebisaki lelo libala na ngai te nga naza na maison d'habillement na ekozula madame Bilamba ba voile po yaza na salon bazo ranger suki ah oui en tout cas ekosala ngai bien soki na moni bino ba base na ngai oui j'étais full na malukuye pa kozanga te kozala wana base te papi meng papa love oh kobanga te bango pe batie paquet na bango nje bakozala wana en tout cas ekozala feti moko pena malamu ah oui l'homme utile oui chef o chele ba te na so na oui te kokata na ote tozo sola te na zo ka onengo zolo o che babilama madame oui pour arranger tout de suite. OK. Oui. Aza na salon bazo ranger ye comme ça ngai nazo kende na rejoindre ye na tikeli comme ça nga pe na ke bongama. Oui. Pepe loketo pa auto benganga. Ah oui, auto benganga yi. Eh oui, tozana yi. Maître Nsuka, ah, bango nyoso, pesa ki bango ba invitation, bakozala. Komi tungisa mate. Na VIP, kabose VIP, espace VIP ya kabose, yepe alobaki asalinga cadeau moura bien, surprise. Merci beaucoup. À tout à l'heure. OK. Voilà. C'est bon. Merci. Bon, comme ça, namoni tina osolo namoni chaussure ça bien. Ça bien, ça numéro combien? Voilà, 43. Namoni OP au sel on a quatre colis comme ça. Naza namoni habiller l'homme utile. Comme ça, na moni maison la bino eza bien na routine de la bino batou vraiment. Là si ça na makambo na ngo mamba libala. Comme ça, aux en invitation. Oui. Na pourquoi kozanga te hein. Vraiment, on salana vraiment. Ouais, on accompagner na mutuka. Ah, ça ne dérange pas, merci. Ça va. Tout na ngani. Eza na ba pasteur moko. Mulika ndinga na oleka na ba émission na hotel ya. Na ndenge pe na zo sala makam na nga ba otonga église awa. Bango mitema na bango bazo sepela te. Mais elozo comme sangai basala nzambe bakotisi makamba bonzambe bakotisi polémique na kati bakotisi yango kiwenge ese ngani alekaka na TV wana na finga ka moto tuna kinda koteya okenda na koteya mais il faut yebake na mokili onde tozabo mambo comme ebele et na ba pasteur mususu na bato mususu baosela na bango nzambe na kibo nzambe te au mona pasteur asala na makambo ateya kasala ba miracle akoisa bato mais so luko yeba kati na ye azan esprit o asala na wasala kibo nzambe yango tonga na lobaka na émission takinda ofinga tena kinda loba nde vérité boyebi yango moni nzamba sunga ngai vraiment pour na bi nzambe déjà asunga nazo fungola chaîne Ikofi TV télévision pour na banda koteya ozomona pour na moni na ba chaîne mususu kokende kosala be émission na monde tsoko mondo kilanga makambo eza ida mabete yo ozwi ofungisa chaîne mais ero ofungisa chaîne wana fuza ka ikengi po eza lokwa nde bakangi yo boye ba comprendre déjà que yo pozali na kati ya musala nzambi donc ero ofungisa chaîne na yo wana il faut oyeba ngoloba nini na ote ya banani
yo so bakangi yo nde bachokanga ah so na bila landela bientôt so na moi sima ezalaki pasteur bakombo bato oyo bombaka yo yebiso bato na basali yo mabe bakombo bato natangaka te nalobaka mpo na nini oyo eza bosolo nga nayebi natalisa bana na nzambe te baosala eloko te baolonga mpe ngai te oyo aza kati na nga aleki oyo aza na kati na bango yango moni mama semaine oyo fo tomata ngomba tokende kobondela eza na bandeko moko babengaki ngai tobondela na bango yo mpe nayebisaki yo eza ida bien nayebi mambo okomi mwasa mosali na nzambe nayebi deja azwaki ona bandoto wana alalaki bongisa mpe la tele non bongisa mwana malembe kasi te omoni nga liboso na ndo soutenir yo te nga mona yebi mpona zongo mpe na bandoto oyo nalalaki baolobela nga ke naosoutenir yo te omoni mosala ya nzambe oyo ozosala na osala te toosala ifo na soutenir yo yo deja okomi paster nga mpe ifo nakoma maa paster po eza bamakambo mosusu ebando ya so baluka yo bamoni yo ozala na ngwendo nga nzambe akoobimela mpe na nzela na nga donc nga mpe nakoki oboma ministère na yo nde eza naluka obi toke ngomba dimanche toke na ngomba nga mpe nakende tosambela mpo donc mosala nzambe ekende longo donc koinvite mpe prophète na ngai dadi mokoko oyo ya ministère de la foi aya tokende ngombe longo tocreye amen mama nzambe apambola yo nzambe abakisela mpe makasi lokola bafonction yo te mpo batindi yo te yo moko ozwi décision osoutenir mpe mosala na nga nzambe apambola yo mais pasteur prophète wana teyaka mpe bien nalandaka ye ye mpe mutate nga sekolama pasteur ndenge ezalaka soki dosha ye yebisa ye boye soki alingaki na entraînement na ye aleka pa jetek fu na maloko soki alongwe pa jetek fu na maloko ayebisa akende mpe pa ya papa sule bemo ayebisa ye deja makambo nyonso nasilisi semaine oyo ekoya na olekela bango kuna nake nano émission soki nalongo émission tosambela moko bima no oyo ezalaka na kiei omona nayebi koke na coin lobi bayokesanga bamoke oyo bakangi no kuango yo loba ona kina kwa bato bayokasa kuango ya non okende otaka oyo nakiosa émission ale ekobima bo apres quelques heures boye baye oyo bakangi tosambela molimo santo elati yo bon yo sambela kasi tika nzela na nga na mabundeli tika ngo na losambo etena notre dieu natiki nzela mobali na nga na maboko na yo ya kobima na ye ndenge azokende boye protege ebatela ye na mitambo nyonso ya satana oyo baotela ye na nzela emona ye te ndenge akokenda kosala makambo na ye kosilisa mpa kozonga atambola na nkombo na yo azonga mpe na nkombo na yo nasengi protection divine na yo ezala likolo ya vie na ye bomoi na ye dans le nom puissant de jésus christ amen 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 kusambaka transforme na mbongo te nkelanga ata 3000 francs. Ok. Yazuna. 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 Lamuka no to sola na. Ya tola la. Lamuka no to sola no mambo za sérieux. Yazuna. Nakenda pas mettre. J'espère que Yébé qui fait n'est pas mettre pour nous baksa ba mususu pour nous baksa mambo ba prophétie pour pas tinde la so ba mbongo ebele. Mettre à l'obaki il faut sacrifice makila. Sikoyo jour ana na lalaki. Ni mettre yemo kwa yi. Ayo yebisa. Sikutema tuzaki pe na bakanda mwana ipso izaki te ndeza boye depuis mettre ya na tikala ozonga pe na temple te. Pour faire une paix, ça sacrifice. Kata. Ozo m'appelle depuis mettre yaki, on tika ko kozonga na temple te. Pe olubi susuke, tozali na matata, moyi bisangeza te. Zelano. Yo makambo esprit. Makambo esprit faut aussi sango bien. Atoto na kata pour no bisenga te. Nebi ke kuteto lela mbon. Tonza na kanda bandola mabilo ndola te. Wanda futanda kwa ndola te. Pour no bisenga kama ni ngwana ilo nezangi. Ils ont déjà une sécurité scolaire. Son problème est là. N'est-ce pas si c'est tout le cas solution t'es ils ont. Tout l'examen moi mon mouvement.
tout ça niaise na lekisa mwana na contribuer na epete ko jouer pe malonga te oleki sika yebo skonga na osande pour mettre sacrifice singa makila non ça boy ndenge no ke répétition na otinda ina ndako tona tinda ndako na iseki no salisa mama kuna ndako tanga yo salika ni to osubongise suki obende suki tokotika kuna kino atelo ni mo nzoto zio je vais te mouvement na biso bato l'expérience belle na mouvement bobi biso ba leader ba le ga le te ba sala ba six ba papa si biso mo na mbo tema semaine on a que zombo mi na ba ina tiki on va na no ni ana pembo nga malonga te ka mo $500 c'est et va na l'agence eza kombo no te et ça l'hôtel na chance on va biso atanga na kiba pesa bien zimbo mingi et va ndako bien accord na kuzo boyi gena so ko kalika mo code te boyi na so ko mama biso mama zo be Maman zo be la ndako mais maman joana vena ba moto abenga na butu bazaki na HD maleso babi ba l'équipe maman bakute maman zaki bien maman ndo bela te ya zuna maman chala street abenga maman abutinga benga bia zo bela yusko ngana na numéro ma chala te ngai na koza numéro bo kilo nanga yes no no loku ya zuna so za posa mon singa mbon na normal te o bando kosa kosa po ani est-ce que ba kosa la no mtu maman malade hein est normal te yo biloko mettre zo boye mettre non non olinga mamba lokuto te mais yo zo continuer kana lokuta c'est pas bien veut dire babi mwana mwino